Le dernier conseil pour les 4 jours avant la cérémonie de la francophonie qui est en concurrence avec la commémoration de Papa Simon Kimbangu. Quelle est ta conclusion? Vous me posez la question? Oui, le mot de la fin. Ah, mais cela dépend. Mais mon nom, il ne peut pas faire quoi la combiner entre le plaisir du monde et la vie spirituelle. Ils doivent être là. Donc c'est déjà tard pour vous de faire quelque chose. C'est déjà trop tard, mais je ne sais pas faire autrement. Le jeu est déjà joué. Donc à réfléchir, même que moi, c'est que tout est que bon, maintenant vous avez... Qu'est-ce qu'ils ont dit pour cette fête-là? Bon, maintenant vous avez tiré vos conclusions. Moi, je vais lever un peu l'équivoque sur ceci. Il y avait dans, je pense, dans Babylone avec Nabucodonosor, qui avait aussi élevé son statut pour dire que tout le monde doit s'agenouiller précisément à midi. Quand la cloche sonne, il y avait une famille chrétienne, spirituelle, disons, une famille d'Israël, une famille juive, Daniel, Sadrach, Abnego, qui avait refusé l'ordre du roi de s'accroupir devant la statuette. Et puis il y a eu des accusations pour dire que ces gens ici viennent de refuser l'ordre du roi. Alors qu'est-ce qui est arrivé? Ces gens-là ont été forcés d'accepter. Mais ni ne yela ki bango baye ko loba ete no biso côté to uti to ko sambela nzambe ya mboka na bino oya bapaya te. Alors boycott basala ki. Bataki ba na prison ba biso ki boko sala yango te, dernière chance ou bien to tsebino wapi na prison. Et puis na libulu ya nkosi. Ils avaient accepté bakendaki wana nzambe abikisaki bango. Na deuxième attentat na libulu ya moto nzambe pe abikisaki bango. Alors, nous sommes arrivés maintenant en dernière minute de la francophonie. Moi, ça c'est moi Zambouana avec l'esprit que je ne sais pas ça vient d'où. Je dis bien, ne serait-il pas possible qu'avant la cérémonie de la francophonie, que l'église kimbangiste et que tout Congolais qui est derrière l'esprit de Mfumu Kimbangu fait en autant comme Daniel de refuser de se présenter à la francophonie parce que nous ne pouvons pas célébrer, nous ne pouvons pas nous accroupir devant la francophonie. Est-ce que ceci ne serait pas un message d'urgence à passer à tout Congolais qui est derrière le soutien, de ne pas amener ces deux fêtes d'une manière concurrente, de faire comme Daniel, Sadrach et Abnego, de refuser de se présenter à la francophonie? C'est ça la question. C'est un bon ngai naza kolinga kobima mwa muke parce que naza na appel moko nazozwa awa boye. Merci. Mais ngai nakoloba mbuta limbisa ngai pardon nazwi maloba mbangu ngai nakoloba boye. Vie ou la mort ya mboka na biso. Soki toyebi nguya ya Papa Simon Kimbangu ndenge asali pona Congo, ndenge asalaki na témoignage ya mbuta muntu touti koyoka yango, mpe bato nyonso bayebi qui est Papa Simon Kimbangu. Je pense que ezali manque ya respect na biso nyonso mpona kokende na sika wana ya francophonie. Lokola iye azali koyoka biso alobaki oyo kokabola bana na ngai nakoya kozwa ye, oyo kokabola lingomba na ngai nakoya kozwa ye. Bon, ngai nazali un peu partagé, mon sentiment ce soir est un peu partagé, mais je me remets entre les mains ya nkolo nzambe ye mtu akelaki mokili totala makambo ndenge nini ekoleka. Mais sinon les carottes sont cuites, bakoka kozwa lisusu décision moko te, bakotambola te parce que mapinga ezali prêt pona ko intervenir au cas où, parce que ezali ke baza koya kopesa kosala eloko na bango, donc ba service à sécurité baza déjà kuna c'est trop tard. Eloko moko eko kosala masiko pour l'instant ezali te tozongisi yango na maboko ya moko Papa Simon Kimbangu. Ça c'est mon point de vue. Merci. Papa Mawabi a eu conclusion? Oui, ça c'est bien. Merci. Pour saboter que Bango bat kendete, Bango pasala makamana Bango ya mukili, mais comme c'est une coïncidence na la mort ya nani ya Tata Simon Kimbangu, Bango bat kendete, alors comme ça c'est bien. Ok, ça va, merci. Comme ça c'est bien. Merci pour nous pour répondre à la conférence au sali par téléphone. Merci. Nzamba pampula batinyos. Bon, tu manifestes?
Bon, Papa Mawabi na banza lobby olandaki conférence auto salaki concernant le 12 octobre qui est date ya Papa Simon Kimbangu ya liwana ye. To yai komona ete date oyo depuis kala ezaka date moko kitoko pona biso ko célébrer makambo oyo nzambe asala biso na papa na biso oyo ayaki na les deux aspects, aspect spirituel, aspect politico, aspect activisme nyonso tout kati na emonani sans faute a complété une mission na ndenge koki. C'est un grand souvenir pour nous autres Congolais. Olanda ki biso mais ozaki opportunité ya kolobate parce que yo ozaki na kati ya conférence ya ndenge lekela kite. Mais ozaki na pembeni. Papa mukolo yo po ozaki intervenant na biso. Alors pour la introduction, tokosala moi loko moka muke poto yoka un peu commentaire bambuta parce que makamnyo sokomi kosala mikolo na mokili. Biso bana mike toza kosala ngo sans consulter bat bazana expérience. Alors papa Robert yo peut-être oui papa Mawabi te, papa Mawabi azali petit frère ya papa Emmanuel Bamba, papa Emmanuel Bamba oyo avandaka na papa Simon Kimbangu na prison. La tango papa Simon Kimbangu akufaka na 1951, c'est lui qui était témoin, azalaki présent, akufelaki na maboko na ye. Alors, il faut comprendre que mbuta ya boetoza na ye ti lelo yo na âge akomi na yango, nzamba pesi makasi ya komona ba makamno za koleka na Congo, koyoka makamno za koleka na Congo. Azana biso awa na Amérique mais alandaka ba situation Congo très bien malgré santé. Mais azana commentaire koloba na ntina ete 12 octobre biso ba Congolais to kabi yango po ete to pesa makrete na biso na renard qui est francophonie eza koya na date le 12 bazui pouvoir na date oyo biso to ko célébrer mbuta na biso oyo ye asepelaki te na komona action ya boye. Alors papa Mawabi yo pe na introduire papa Robert Mukolo, c'est un kimbangiste actif, c'est un kimbangiste ami pesaka ya trop, aza en contact na presque na bambuta ebele baza ko dirige église kimbangiste, mais surtout aza historien, asalaka histoire ya Afrique kaka te, mais na ya biso pe ya Congo na ya mfumu Kimbangu tu ye aza na meilleure position. Donc na banza soki naza na bino mbale, je suis très riche déjà en information. Donc on peut un peu voir si yo papa Mawabi question li bose pa na yo olobi nini na situation oyo oyoki eza koleka concernant data mémorial autre ko se souvenir na molimo papa Simon Kimbangu na makambasala mais data ngo ekei nango na bandeko ya francophonie baya kosala oya bango ba théâtre ndenge ba mesana ya kotangisa ba makila na monde. Papa Mawabi olobi nini? Nayoki na sepeli mingi puisque nayebaki tete togoyi ko se rencontrer comme ça te yokana bato nayebi nanu te namoni bango te toyokana kaka na ba telefone. Nzambi apambola biso mpona makambo penza ya mboka esalama depuis kala mpo bato il faut moto azala na esika yango ayoka makambo yango mpo ko répondre makambo nini ezalaki. O makambo wana nasi nayoki lokola bolobi makambo ya commémoration ya tata Simon Kimbangu, mais lokola basalaki feti wana ebandaki lelo te, ebandaki lobi te, ou bien il y a pas même mbula moko eleki mais ebandaki depuis kala. Bayebi yango gouvernement pe soko gouvernement za na Congo ayebi mukolo yango, mais bokuji ko confondre makambo ya ngunza o bati dati na ye ya kukufa basala commémoration. Donc bakisango bakamata makambo mususu bakia na kati oyo wana za malamu te. Dati wana ezali penza eyebana nde yango wana lokola biso tozalaki lokola tozali wana Amerika makambo ya Martin Luther King tange koyaki batia nani date pour reconnaître basala commémoration ya Martin Luther King mingi bamindele mususu balingaki te bakuka skan o balingaka bantu mwindu te basopose ke mais seulement avec maintenance ya bamwindu penzo bandimi makambo Martin Luther King asalaki. Fête wana pour le mois c'est reconnu officiel ata ba fête mususu ya mokili ezali mais bakuko sala na mokolo yango te.
ya la mort ya Tata Simon Kimbangu et Salamaki gouvernement est au courant donc bakoui confondre batia makambo mususu ya mokili na mokolo yango te bon mokolo yango ça doit être respecté par tout le monde. Merci. Mais seulement comme les chrétiens, les lobby, les lobby, il faut mokolo yango ezala proprement dit pour la commémoration de Tata Simon Kimbangu. Bon, question à liboso naza nango sikoyo pour lokolo pesi introduction ya situation ya commémoration. Na grand frère na yo za na famille Bamba. Papa Bamba akufa azalaki présent na place oyo Papa Simon Kimbangu akufelaki. Eza pe hasard te et quelle coïncidence Papa Bamba pe aye kokufela na place oyo stade de martyr na Kasavubu na place babomelaki ye. Place wana pe yango pe francophonie ekolekela wana na le 12 oyo ki francophonie oyo esili kozwa place ya date ya Mfumu Kimbangu. Papa grand frère na yo Bamba akufelaka na bisika wana. Yo en tant que membre ya famille Bamba soki bino bozalaki pe batu oyo grand frère na bino Papa Bamba azalaki na gouvernement ya liboso ya époque coloniale après que Mundele akei ye avandi wana Papa Bamba en tant que fils adoptif même ya Papa Simon Kimbangu comme nous le reconnaissons parce que azalaki présent na place ya Papa Simon Kimbangu. Pourquoi natana ye baona bambuta Kasavubu mais surtout Papa Bamba en tant que ministre azalaki pe na puissance ya makasi pona nini dès le départ bolansaki reconnaissance ya commémoration ya date ya Mfumu Kimbangu te puisque tout était entre vos mains précisément Papa Bamba qui est le fils adoptif de Mfumu Kimbangu. Pourquoi aprofitaki na gouvernement ya liboso ya biso mo ba Congolais te pona kotia manaka ya date le 12 octobre comme jour ya commémoration. Est-ce que ça komona te que erreur oyo e uti d'abord na bino bambuta ya liboso? Question nga yangwana. Mais oyo wana na yoki lukoza koloba. Mais nani Bamba azalaki liberté. Bazali kotale lukula mutu pamba kala bongo. Surtout parmi les Kimbangis les Besingombe. Bandimaki ete. Balobiti voilà Bamba oyo azakoloba nani. Kimbangu botaki bana misatu oyo mine awuti wapi. Mais bayeba kite. Kobotama ya être humain comme ça et monani babotama ki kisorokele jangenda et changani mais seulement Bamba azali mwana ya esprit spirituel. Oui, mais wana na côté conflit spirituel, mais na côté politique, na côté politique. Na tangu wana na makambo ya Nzambe bazaki kundimango te parce que les missions catholiques bazaki qu'est-ce que je pourrais dire bazaki fourré dans cette affaire là puisque makambo Kimbangu ezako yebana ata kutu lukula toza koloba nde makambo wana lukula yo lobi vous avez raison nde soko bageba ki bandima ki penza ti Kimbangu salaki makambo Nzambe nde makambo yana ba leçon de bandama ki ko salama tango bafungulaki bakalasi tango tokamati indépendance nde makambo wana elingaki kokotama na gouvernement mais muntu moko mpona kobattre makambo nyonso ezali pasi mingi dans le gouvernement il faut voir il y a des pour et des contre. Ok, siko na pesi papa décision moko te. Ok, Papa Robert yango wana Bamba asilisaki makambo yango nyonso te. Il est né en 1966, plutôt il est mort en 1966. Alors, le programme Moïsaki Naye a bimisaki yangote parce qu'il y a interférence mingi. Il y a les yokolo makambo yoboyo, Besingombe balinye koyoka yete. Oya azali mwana ya Kimbangu te, comment ça se fait-il que yaza liboso pour la diriger nani makambo ya bundu. Ndango wana lukona na lubaki na yoti Kimbangu lubaki na yeti tango kozonga komona l'accession du plan indépendance makambo na koloba na yo benga Besingombe nyoso bovwande sika moko oloba na bango makambo na lobi na yo mais tango zonga ki aloba makambo na Besingombe bandimaki te. Okay, il y a un programme nyoso penza pour appliquer mais il a pas pu. Ok, na pesi yo Papa Mukolo zana question kuna obieto ozana likambo. Normalement makambo oyo elekaki na ntango wana
biso tozalaki te ngai personnellement, mais tozali peut-être na quelques informations oyo tokoki kotanga avec toute la déformation possible, parce que ndenge kulu toza koloba wana ye azali témoin de la première génération oyo bayebaki makambo bamonelaki yango na ndenge basantaki yango. Mais ngai soki naza na eloko kobakisa yango oyo, d'abord Kasavobo atangaki na banza na colonie scolaire de Boma, azalaki moko bana oyo bazalaki kobokolama na ba colonisateur na école wana oyo basalaki na colonie scolaire de Boma, ezalaki koyamba mingi ba meti bana oyo ba colonisateur bazalaki kobota na basango oyo quelques sango babotaka pe bana na ba orphelin oyo bazalaki kozwama na kati ya colonie. Donc epai nde bazalaki kotanga. C'est vrai que likambo ya papa Simon Kimbangu ezalaki mingi kotambisama na bato oyo ya bako, ensemble ya bato nyonso bazalaki na bako. Donc ezalaki na bango lokola regroupement oyo bazalaki nango bazalaki kosala kozwa force na bango na kimbangisme. Alors en face ya ba mindele. Donc ba mindele penza mingi na ba catholique, boyebi ke ba catholique bazalaki vraiment bato oyo bazalaki contre papa Simon Kimbangu na ndenge nyonso. Donc nguya oyo bango bazalaki nango devant ba catholique bazalaki komibomba kamwa muke, komibomba mpo ete baloba makambo yango ndenge ezali te. Donc bazali considérer papa Simon Kimbangu lokola force cachée na bango. Donc na place wana na ba perturbation nyonso oyo ezalaki na régime ya liboso ezalaki mwa pasi mpo ete bambuta bamba bakoka koloba likambo ya papa Simon Kimbangu directement. Likambo mbuta alobi ezali ya solo. Pourquoi? Parce que na l'ère wana papa Kisolokele moko ya liboso mwana ya papa Simon Kimbangu ye abalaki l'ère abalaki kuna na Mayombe déjà, mais l'ère baye kozonga besiziunga, c'est-à-dire bambuta nyonso besingombe basepelaka na libala wana te. Mpona nini? Mpo bazali komona ete makambo ya bonzambe ya bokulutu ya besingombe ekokenda na Bayombe. Donc gamwa guerre moko tribal ezalaki na esika wana. Donc baoyo bazali bato aziunga, c'est-à-dire besingombe, na baoyo bazali bato aziunga te. Alors mbuta bamba azalaki pe musingombe te. Donc na esika wana tokoki ko comprendre que ezalaka difficulté na ye mpote aloba. Et puis église eutaki kosala congrès moko na Matadi Mayo na baebanso oyo bazalaki kosolola na papa Simon Kimbangu ntango ekokaki efale basala congrès na Matadi Mayo. Je pense que salemaka le 4 janvier soki na bosani date te, et salemaka le 4 janvier epai wapi bakendaki kopona papa Diangenda azala à l'unanimité mokonzi oyo akotambusa lingomba. Mais bakulutu oyo bayebaki papa Simon Kimbangu bazalaki. Donc à moi tension ezalaki na esika wana. Alors ezalaki vraiment facilité na moto mosusu oyo azalaki musingombe te, oyo azalaki ya musika, même si azalaki na contact physique na papa Simon Kimbangu akoka koloba likambo na tango wana bato bayoka ye. Donc na esika wana je crois que difficulté ezalaki mpo ete balobela likambo papa Simon Kimbangu polele boye na ba tension ezalaki wana. D'abord ba catholique bazalaki contre papa Simon Kimbangu. Donc baye koya kopesa indépendance esalemaki lokola bato ya bako mutu bakendaki kozwa indépendance, parce que même premier président azalaki mutu ya bako, ba mbutandele baye kozwa ba banque nationale na
bamususu oyo ya minene oyo tata diomi oyo lelo toza komona bana ainsi de suite. Donc bato nyonso bazalaka na bako. Donc difficulté ezali na esika wana. C'est vrai que Mbuta Bamba azalaki na mwa difficulté. Ya mibale bato mususu balobaki ete bapesaki version mususu balobi Mbuta Bamba a trahisaki maloba ya papa Simon Kimbangu. Pour certains, baza koloba ete papa Bamba bapesaka ye message ezalaka nini ntango azali kokende na Katanga kuna bapesaka ye message akenda koyebisa na papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu asengaka mbongo epa ya papa Diangenda pona nini azali na besoin ya mbongo mpote akabolela ba prisonnier oyo bazalaka na ye na prison. Alors mbongo wana eye kokenda na Mbuta Bamba. Ntango akena mbongo wana olia pesa yango na kuku, c'est-à-dire na kobombana, et salamaki ka mwa trahison moko boye et lobaki ye devant ba force coloniale. Alors eye ko pesa malokola et papa Simon Kimbangu azalaki bien traité na bolo côté, azako senga mbongo epa mwana na ye, alors pesi ka mwa to côté ba pesa ki papa Simon Kimbangu ba fimbu kuna na Elizabethville oyo babengaka 120 fouets. Selon cette source-là, bamususu balobi papa Simon Kimbangu alobaka na Mbuta Emmanuel Bamba alobi mwana ngana yaki mpona kobikisa bino. Alors yo ye na eloko deko na yo apesi ngai atindeli ngai oye ko trahir nga babeti ngai boye. Likambo nini na mabenga na sali. Bon likambo te tata Nzambe akobongisa makambo kaka plus tard. Donc pour na bato mususu bazali na source wana baza komona ete papa Bamba asalaki trahison, disons alobelaki kitoko te na papa Simon Kimbangu abetami et lokola kolakama ya mabe ezalaki na esika wana epesi ke ntango Mbuta Bamba ekozonga bato nyonso bazalaki pembeni ya papa Diangenda bazalaki lisusu na kolinga mingi Bamba te. Et puis plus tard Bamba akozala Mbuta Emmanuel Bamba akoya kokota na complot wana ya kosala coup d'état tout na makambo oyo yebi eye kobima. Donc ba version ezalaka mibale na esika wana. Alors comme Mbuta azalaka disponible te na Congo écrit moko ya malonga na esika wana ezalite, alors ngala azali très heureux koyeba version ya Mbuta ndenge azali koloba ya azali un des témoins oyo amonaki likambo wana. Sinon likambo papa Simon Kimbangu ezali respecté te na Congo oyo. Banome ye héros, ba héros nyonso à travers le monde banomaka bango na mukolo liwa na bango. Donc bakotala cursus na ye, c'est-à-dire que ndenge abotami ndenge asali musala ti mukolo kokufa bazui jour oyo akufi batie yango ekomi jour ya commémoration na bato mbanso. Mais na Congo likambo wana esalema penza te. Na tango Mobutu esalemaki vraiment te parce qu'il fallait qu'on réhabiliter papa Simon Kimbangu. Na 91 1991 basalaki réhabilitation moko boye, mais bakokaki kopesa date yango comme officiel te. Après gouvernement oyo ye basalaki lisusu jugement yango bazwaki papa Simon Kimbangu comme héros national, mais date na ye ya liwa je ne pense pas que ba publicisaki yango po ete bato nyonso bakoka kotosa likambo wana basalela yango. Donc difficulté toza nango na esika wana yango wana sikasika wa gouvernement wana oyo ezali kosala makambo wana bazali kosala makambo ya bango na calendrier na bango bino moko boyebi. Bon siko tokene bona opesa 5 minutes. Okay. Attendez, makambo yo levi makambo ya mukandao baba pesa kimbongo na Bamba wa pesa nani mutafe kamati makambo wana.
Bon, ezali na journal moko Avenir Colonial Belge, bakomaki yango na ezali à le 4 janvier, je pense, 1960. Na koluka source yango, je pense que tokozongela yango, mais ezalaki ya kokoma ndenge wana. Bon, na journal moko pe elobaki ke trahison ezalaki, bon, batu bazalaki koluka ko expliquer liwa ya mbuta bamba quoi. Oyo bazali koloba parce que à un moment donné batu mususu balobi papa dange na moto alingaki bamba azala éliminer mpoye atambwisa lingomba ba mususu, donc querelle moko ezalaki wana batu bakomaki kamwa ebele na lero wana. Mais sans vous couper la parole, makambo wana ezali le kuta. Oh wana na lobino carrément c'est faux. Oh bapesa mbongo, bapesi mbongo na bamba mpo tata, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Makambo wana ezali le kuta. Bon, tout ça, question entre côté Papa Bamba et côté Papa Robert Mukolo. Non, attendez un peu, je vais un peu parler. Makambo wana ezali solo te. Puisque Bamba kangamaki, mais solo ya Bamba, kanisi oyebi yango me oyebi yango malamu mingi te. Puisque Bamba tango azalaki mwana, tango kimbango bandaki musala na kamba, alors mama na kulutu, puisque ye mama kulutu nga mama na leki bake kuna na kama pona kukamata nsambo tango bakumi kuna bakumi nano kuna te bakumi na ngambu bana kutraverser nani yo ruisseau ya nani ya kamba kimbango lobi ya mon enfant spirituel qui arrive mwana na ngai ya kimpesa zako ya bon tango bakatisi ruisseau bakumi na kamba na sika kimbangu azanaki, donc kimbangu mama ya bamba akamati na esprit saint pesi etangiye abandi kusekue nzoto kimbangu lobi je n'ai pas na makambo na yote mais nalingi komona mwana na yo na mwana atamboli na te tiela mabele akoya epa na ngai atiela mabele tango wana bamba zali kutambola te atiela mabele aketi epana kimbangu bakamatani balobani na langue spirituelle bango mibale balobani. Alors tango basilisi ajongisi mwana na mama alobi batela mwana yo nde tango kokola ye muta koyana ba tous les prisonniers. Bon, tout ça boy. Parce que si j'ai n'absolu les amis, tous ont sa sujet, place à date, il y a le 12 octobre. Non, mais il y a un puisque il y a un lobby Joaquin, on a mbongo wana vraiment. Ça va, voilà, tu peux dans le débat wana jour nous passer que il ça va, ok. Mais pour la 12 date le 12 octobre, oh il y a un fumu kimbangu, ezana manaka ya calendrier na biso ya ba kisimbi na biso te bateau ya ba héros national te parce que chaque pays a na bateau ba réserve ba date na bongo. Question ezali a to comparer des gouvernements na deux périodes oyo makambo fallait esalema. Na temps ya 1960 tant indépendance zwami tomoni ete bino mibale bolobi vérité que bambuta ya ba Congo bazalaki vraiment na responsabilité ya trop na gouvernement congolais bantu baliboso basimbaki ba poste clé qui bango pe batambola na abako qui abako eza ko découler pe na makama kintwadi et kintwadi eza ko kitana eza dérivé ya makolo ya papa Simon Kimbangu. Donc bakal ekokai kozala te po bambuta oyo bazanga ko reconnaître na calendrier national komba papa Simon Kimbangu. Donc tableau ya liboso na to tiaboye nani ngo mutu tokoyi ko blâmer du fait que comment Simon Kimbangu na premier gouvernement ezwaki place te. To condamné papa Bamba mtazaki un grand activiste na kati ya gouvernement congolais, fils adoptif de papa Simon Kimbangu, ou bien to condamné Joseph Kasavubu qui est aussi peu moi na ya colonie kuna. Donc entre les deux parce que congrès tout erreur ezaki pesa makasi militaire. Donc qui faudra-t-il blâmer, ou bien troisième personne qui est la personnalité de l'église kimbangiste qui était créée en 1959 et puis octroyée licence en 1960. Donc trois forces et awa toko blâmer l'église kimbangiste d'origine ya papa d'Angenda en 1960 comme église de Christ créée par son envoyé Simon Kimbangu. To condamné papa Emmanuel Bamba qui est yemo pas à Robert Tolo que je suis le fils adoptif de papa Simon Kimbangu.
ou bien to condamner le gouvernement congolais. Entre les trois, c'est aussi il faut qu'on condamne qui n'a pas fait un bon travail là-dessus. Papa Robert Yom Taliboso. Nabanzi tozana droit ya ko juger gouvernement oyo le kaka la te ba faute salemaki. Faute salemaki na niveau ya ba kulutu oyo bazalaki na bako. Ba ebaki bien. Ete papa Simon Kimbangu mutu alakaki bango indépendance bazui yango. Ntango bazui indépendance, la première chose ngai kozala ba clarifier ndenge nini basali lipanda. Mais d'un côté tokoki pe comprendre bango. Ba umelaki na gouvernement wana te ba trouble bimi. Or leur gouvernement ekoti leur bazui indépendance ba uti na table ronde à Bruxelles, ba zongi bango nyonso bato oyo bazalaki ko diriger abako to premier gouvernement bazalaki na ba préoccupation ebele. Déjà Emet moko se déclaraki mutinerie na Matadi. Na cesse bamindele bazali ko se préparer basala lisusu sécession ya Katana. Po déjà makambu nungu ezalaki. Général Janssens oyo azalaka belge na tango wana alobaka boy. Avant l'indépendance est égal après l'indépendance. Donc alobelaki yango na camp Kokolo devant ba parterre ya ba soda bazalaki wana. Donc pona bango ezalaki indépendance mo kaka boy parce que bato ya Congo bazalaki bien préparé te. Donc ba elobi ke bango ba kei mais ba kozonga na ndenge mususu parce que indépendance oyo bandimi yango te. Bo telema wana dans l'entretemps ba institution nyonso ezalaki pe kovanda. Bandele bazalaki na ba banque, ba papa bamba bazalaki na ba plan de finance, ba kotona tout. Bakasavubu quelque part ba papa d'Angenda ba gouverneur ceux qui na habité. Est-ce que ça devait leur prendre 5 ans dans tout ceci passer de 60 à 65 tout ça qu'on ticket oi. Donc est-ce que ko signer date ko tracer manaka ya mboka ça ko balancer pour 5 ans qu'est-ce que ça prend? Donc ça doit prendre tout un village pour ko tracer manaka ya ba date fériée ya pays. Hey. Ekokai kozala noki esalemeli na ndenge wana mais kasi yango na lobi la préoccupation ya bato ezalaki ailleurs pour 5 ans. Oui. Bazalaki na donc awa siko bref dans les trois mutu moko fazo un peu priorité ya ko blâmer nani par exemple et quoi est la responsabilité nani awa parmi les trois groupements gouvernement l'église kimbangiste na papa Emmanuel Bamba en tant qu'individu, lui qui pouvait aussi forcer des choses parce que dans la famille Bamba ah yangwana na tie bango na kati ah parmi les trois yango na zoloba ngai na koloba boy que on ne peut pas juger l'histoire est ko pesa biso ba événement on peut pas juger mais on peut condamner les dégâts. Oui ba dégâts ezali wana c'est-à-dire que biso rôle na biso na moi lelo na lelo toza koya to sukana na origine après origine donc nazo kanga accolade na borne inférieure na supérieure borne inférieure na premier gouvernement borne supérieure nazo kangela yango avec l'actuel gouvernement mais toza na borne inférieure de 60 à 65 initialement d'abord kuna na se yango na lobi na yo en tout cas papa kona ngai gouvernement ya liboso bazalaki na préoccupation ebele. Au moins que na 5 ans wana ezalaki 5 ans kimia te parce que aussitôt après 5 ans ba trouble bimaki rébellion ezalaki. Au moins d'une part rébellion ekoti bon makamususu yeko ya wana na sa ko boutique événement ebele ezalaki na kati parce que net rébellion ebotamaki et salemaki na province orientale et ko salema na ba province mususu oyo yeko pesa net ya ko sala sécession. Siko bato na ba préparer boto tabo so qui na comprendre durant ces 5 ans là ba ministre ba institution nyonso na bato na bazako lia n'est-ce pas, ils ne les pas payé. Azalaki kolia mbongo ezalaki mais il y avait un problème contentieux donc il ne travaillait que pour les sécessions, les guerres, les troubles, pas autre chose. Moi je crois que bato ya tango wana soki tokoki kotia loboko na mingi bakufi mais bamususu bazali
soki tokoki kotia maboko na bato wana ya gouvernement wana, je pense que bazalaki na problème ya calendrier ya événement, et puis mingi bazalaki na compréhension économique makasi penza te na ba politique internationale, interférence ya église catholique oyo formaki bango. Bon, donc makambo ezalaki ka moi ebele na sika. Ça va, merci. Toke papa bamba oyoki biso olobini. Mais finalement, c'est qu'il y a, puisque n'a dit témoin qu'il est, n'a dit comme on a. Donc le lobby, l'accession du plein indépendance parmi les anciens élèves de la mission protestante, puisque course bazago kendo kamatana na ambassadeur américain, azalaki na ancien camp de l'Otraco, ancien plutôt garde de l'Otraco na ville. L'ambassadeur Buls de Bango Bazago Kendakuna. Mais c'est-à-dire que makambi ya kimbangiste pendant qu'on a date dengewana, les missionnaires catholiques étaient contre Balinga Kite. D'ailleurs, il y a que comme on a sorti mokete bako yoke la bangote. Alors, Bamba Zalaki, mais Bamba Azalaki n'a pas force penza ya ko impliquer makambo wana te. Parce que kimbangiste était contre balobiti kimbango bota kibana mitsatu mwana mine auti wapi. Oyo makambo kimbango lobaki na Bamba, bo Bamba aloba na Besingombe bandima tete. Bali ko yokete. Mais comment est-ce que vous pouvez parvenir à appliquer quelque chose au makambo instruction ba pesio la monokomoko bantu mingi bazali mingi bako yokilete puisque azali musingombi te azali mwana kimbango te. Donc selon yo papa Bamba priorité na ko pesa un peu comme date ya papa Simon Kimbangu. Attention to conclure que na époque wana les premiers 5 ans les gens ne s'intéressaient pas de cette affaire, n'est-ce pas? Non, absolument pas. Absolument pas. Donc on a c'est comme ça. Donc c'est comme ça qui a fait que les Bamba te nazoba makamba date ya liwaya mfumu Kimbangu. Donc priorité ezalaki te. Donc ce n'était pas une affaire prioritaire. Le gouvernement belge? Le gouvernement congolais, oui. Hein? Oui, le gouvernement congolais. Mais le gouvernement congolais, il faudrait que le gouvernement congolais soit le gouvernement batu ya ndenge na ndenge. Mais la mission catholique, pas zali, même monde zali na liboso na lingomba kolobo makambo. Alors le monde a dû ba instruction boko sala boboni ko yokilete. Mais comment est-ce que vous appliquez nani makambo ya nani ya lingomba? C'est difficile. Et ça a été difficile pour savoir que le lobby, tata lobby, makambo ya occupation mingi, d'ailleurs le gouvernement belge était préparé pour après l'indépendance à occuper militairement le Congo. Ok, ça va. Si tu as une date, il y a le pour conclure. To se retrouver na point où date mfumu Kimbangu est comme englouti na date ya francophonie. Oh, il y a d'ici quelques jours parce que nous sommes à 4 jours à francophonie et banda. Bon, papa mawabi na banza Olanda kibiso lobby. Sikoyo yo ndenge Olandela kibiso entre le gouvernement congolais, l'église Kimbangiste qui est garant ya regarder feu na kombo ya papa Simon Kimbangu na date ya liwa ya papa Simon Kimbangu parce bango ba fetaka yango. Le fait que ekene ko tuta na ba jour oyo. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi une certaine imprudence, soit du gouvernement congolais ou bien le Kimbanguiste? Maintenant, ici, on vient de filtrer ces deux camps. Quand il y a le gouvernement, quand il y a Kimbanguiste, l'imprudence est utile pour être date en Fumu Kimbangu et quoi qu'on a négligé la date, il y a conflit na date ya francophonie. Yo, papa, mawa belobini. Mais c'est-à-dire que ils ont faute, il y a Kimbanguiste eux-mêmes. Bantu bazana liboso ya Kimbangiste ne bango bantu basali faute wana. Bon, si qu'on faute soke monani, eloko nyonso eza na faute, eza na malformation, soit dégâts et ko pesa dégâts. Quel genre de dégâts vous avez pesé après francophonie oyo soki date le 12 oyo
Nambula oyo to négliger yango. Est-ce qu'il y a un effet spirituel selon l'expérience na yo ou bon oyo wana je ne peux pas me prétendre oyo wana nakoki koloba te ti ekosala maboye. Cela dépendra ya nani ya esprit spirituel puisque yango wana nakoloba na bino ke makambo nyonso yo penza eza koya to babosani biso te makambo ezali na kamba makambo ezali kisika sikoyo bato wana il faut bakutana bango nyonso entre les enfants de Kimbangisi bango nyonso bavwanda sika moko batala likambo nini ezali mabe na kati ya lingomba soki yo bapesi yo ntango wana bakoprie balingaki kozala ntango na bandaki ntango bobandaki kosala makambo ya élection bantu bakota na ndako ya nzambe ou bien ils se réunissent bango nyonso napesaki masese mingi pour voir exactement vision nini ekoya qu'est-ce qu'ils vont voir. Ce n'est pas à les dire, puisque mon galobi, il faut essayer de traduire ma cambo, ok, c'est question. Aux a question pas papa Robert. Papa Robert, so on poser papa Mawabi question si makambo ya mbula oyo na commémoration fumikibango. Question ni kozana. Question avant na poser mbota azali bibliothèque na biso akoyebisa biso makambo ndenge elekaki na tango wana mpe ba implication nango ayebi penza na bokebi ete tata Simon Kimbangu alobaki et se réalisaki wana ezali makambo oyo ya kopesa biso témoignage mais siko soko lingi tosala corollaire na biso na tango oyo na gouvernement oyo na makambo ezali koya papa Simon Kimbangu alobaki ete bokonzi ya mboka wana mokili donc nkolo Yesu apesi ye nyonso na Kikongo alobaki ke nsabiza Zulu yezanza kwa mono batambi kazo donc bokonzi ya likolo na ya se n'est pas ya papa Simon Kimbangu. Alors, liloba kaka papa Simon Kimbangu alobaki epesi indépendance. Prophétie eye ekomi indépendance. Ndenge mbuta lobi, il faut comprendre que tozalaki na armée de libération te na lerwana. Ezalaki kaka liloba e benganisi ba mindele na mboka wana toye kozwa bonsomi indépendance. Ehen moko ezalaki wana mingi ya bakonzi église catholique parce que église catholique azalaki déjà na quelques bato bazalaki formé bambuta bamba wana bazali na nguya ya molimo santu c'est vrai d'abord première couche ya bato bazalaki contre ye ndenge mbuta lobi bezali bato oyo besizunga c'est-à-dire besingombe oyo bazali komona lokola bokonzi eza kokima eza kokende pa misusu donc première opposition. Deuxième opposition, ezalaki na niveau ya église catholique, ou ezalaki na même mise sur le nouveau et jeune pouvoir oyo wuti koya. Troisième cercle ya mise en main ya likambo wana, ezalaki sikoyo gouvernement colonial belge oyo alingai kokende te. Donc makambo ezali misatu wana, mpona ko denouer yango lelo toza komona yango na ndenge misusu. Metango wana ezalaki ka moins difficile. Ya kutala pe États-Unis na kati wana ambassadeur rôle joué par l'ambassade des États-Unis après l'indépendance des années là et ya kozwati soto comité to ko komona ndenge ba ko trahir Lumumba plus tard au mona ke rôle ya gouvernement pardon ya ambassade américaine na l'air wana ezalaki makasi. Bon, sikoyo na ndenge biso tozali koloba awa boye na ndenge ya rôle nini bambota oyo bazana politique basali. Je pense que église Kimbangisi aza na responsabilité d'une part tokoki kondima parce que bazali kolakisa bo kolote bo kinkulu na biso na gouvernement malamu te tokoki kolobela ndenge wana mais toko logo dédouaner pe bango l'église Kimbangisi pona nini parce que bango te mutu bazali na gestion politique et comme eloko mususu
spiritualité comme eloko mosusu. Alors donc na esika wana soki totaleli yango ndenge wana tomoni ke gouvernement oyo azali na responsabilité parce que ba reconnaître ete Papa Simon Kimbangu azali héros national. Église Kimbangis, il y a 2 ans, basali conférence internationale sur Papa Simon Kimbangu. Adjui badati apesi na gouvernement na conclusion ya conférence wana balobi boye oyo badati ya Papa Simon Kimbangu. Gouvernement donc il fallait nommer abimisa jour wana ya Papa Simon Kimbangu comme ya ba héros nyonso mpoete jour de wana ezala fêté à travers le monde. Binomo boyebi ndenge gouvernement ngo ezali na yebite soki basala ki décret yango ou bien soki bazela ki que parlement et kozwa mokano na yango telema wana donc mais soki basala ki bongo est-ce qu'il y a eu un suivi des rapports na part ya l'église Kimbangiste parce que soki basala ki yango bazui nguya ya ko reconnaître que le gouvernement a eu responsabilité de la situation oyo est-ce qu'il y a eu un suivi des rapports nga na yebite soki suivi de rapport esalemaki likambo mosusu mbutanji wa lobi awa ba tekolo to ba petit fils ya Papa Simon Kimbangu depuis 10 ans tozoke na 11e année bazali divisé en ce moment. Bon na kati ya division wana eza ko entraîner ba conséquences ebele makambo ebele etelemi esika wana. Donc il fallait bazala uni mais unité wana ezali te. Alors on a un problème à ce niveau-là. Problème ezali baza koyokana te ba oyo bazali na 26 baza koloba biso nous toza esika moko tozali 26 na mbuta za na nkamba mais bao bazali na centre na 3 baza koloba non bato 26 babimaki lingomba libela bakozonga ka lisusu te. Alors et communauté qui proco alors pour nous défendre le dossier à Simon Kimbangu il y a 2 dossiers importants. Dossier national c'est-à-dire qu'on reconnaître mon Papa Simon Kimbangu pour faire nominer yango comme date officielle mpona ba congolais banso ezali première décision koki kozwama. Deuxième chose, il faut que la Belgique oyo akangaki Papa Simon Kimbangu sur 30 ans parce que Papa Simon Kimbangu se passe pour être le plus vieux prisonnier du monde d'opinion. Même Nelson Mandela n'a fait que 27 ans. Papa Simon Kimbangu a salaki 30 ans jour pour jour. La Belgique devait normalement dédommager Bantekolo to l'église Kimbangiste. Bon, makambo ezami bale na sika wana est-ce que ekokende pa ya bana Bantekolo to yokende epa ya église Kimbangiste. Dossier telemi wana. Soki batu bake na Belgique sikawa ko senga pona nini baluka réhabilitation ya Papa Simon Kimbangu na niveau ndenge bakangela ki injustement parce que la Belgique a signé na 1917 a signé accord ya koloba ete tout peuple et tout gouvernement azana autodétermination azali libre à cause autodétermination. Or likambo Papa Simon Kimbangu ezalaki likambo ya molimo donc liberté ya molimo ya bato mwindu. Alors lokula ezalaki ndenge wana normalement il fallait que ba belge ba dédommager église Kimbangiste to ba dédommager famille Papa Simon Kimbangu. Mais ce qui n'est pas encore le cas. Donc tu termines à 2 dossiers. Ba belge balobi avant surtout ça likambo yo beno nyonso bante ko la Simon Kimbangu bolo ba munoko moko. Maintenant ekomi bato mususu baza ko sala le dossier ngo ba mususu baza neti à l'écart. Alors et ça ko pesa moins masse que. Donc toloba ete de 2 dossiers là, il faut comme à niveau ya parlement et l'Obama et l'Anda parce que Papa Simon Kimbangu azali li sosu ya bakimbangiste kaka te a komi icône nationale. Alors pona yango il faut batu balobela likambo wana na niveau ya hémicycle ya mboka c'est-à-dire na niveau ya parlement likambo wana et l'Obama soki l'Obama ki nanu te mais tango yango yo baloba yango mais kotia date ndenge bango bazali kotia sikasikawa ou basali yango nanko parce que Papa Simon Kimbangu abondisaki ba colonisateur alingaki te batu baya ko dominer biso ou bien bayebi na bango te il faut siko batu baye balikambo wana mpo basala ou bien yemoko tata Nzambe alingi esalema na date wana pour que likambo mususu
emonana na nsima. Donc wana ezali kaka mituna oyo ngai nazali komituna nazali komona parce que gouvernement oyo akoki koignore likambo ya le 12 octobre te parce que ye a reconnaître a réhabiliter papa Simon Kimbangu. Donc akokaki koignore yango te. Donc esika nde namonaki ngai namonaki lokola ezali mwa moke insulte na moto oyo abundelaki biso mpo na lipanda na moto oyo asalaki misala ebele atongi la première église baekole ya liboso ezali biso bahôpitaux ya liboso ya oyo etongami na maboko mpenza ya bakongolais ezali papa Simon Kimbangu. Donc omoni telema wana sikoyo soki tolandi bien selo masolo ndenge elekelaki lobi avant napesa papa Mawabi. Il y a les professeurs qui ont organisé une conférence de reconnaissance à papa Simon Kimbangu il y a 2 ans, il y a une année passée. C'est les mêmes professeurs qui ont organisé, soit à jouer par ya manaka ya francophonie. Est-ce que type wana est-ce que akoji kozala interpellé na pourquoi avoir joué ce jeu? À l'heure qu'il est ngai nakoki koloba likambo ya salité parce que hier to salaki les journées internationales de papa Simon Kimbangu. À l'issue de ces journées internationales, document et salemaki, je crois que zalaki professeur Eli Kiambokolo, muto azalaki responsable, il y a convocation à conférence wana, donc c'est à lui que recombe les dernières décisions. Est-ce qu'il y a qui influence Moussoussou à l'extérieur? Est-ce que azali na bokoko bosusu oto ezali contre papa Simon Kimbangu? Telemona Eli Kiambokolo. Ouais. Natango asali ba makambo oyo ya organisation conférence. J'espère que à travailler na ministère ya justice sous le contrôle de Luzolo Bambe. Ce n'est pas que parce que Luzolo Bambe est parti et que l'histoire ne peut pas le juger. Natango pe conférence oyo ya francophonie salemi manakango ekoti na 2012 mais eutaki na ba 2011 10 oyo na sekuna natango ministre Luzolo Bambe azakina na place wana. Est-ce que tu ne trouves pas que programmation ya francophonie Luzolo Bambi est aussi part ya ko jouer jeu ya date ya le 12 octobre? D'abord likamususu na lingina mona wana na koloba oui parce que gouvernement ezali continuité. Gouvernement ce n'est pas une rupture. Oh nyonso azali wana na ministère de la justice. To na ministère ya garde des sceaux na babiloko wana. Il est responsable lui aussi parce qu'il doit veiller, il doit avoir l'œil sur le calendrier national. Mais le gouvernement wana bazalaki na calendrier wana te ou basali yango na nko pona konyata papa Simon Kimbangu parce que ndengo lobby gardien des sceaux ezaka na ministère ya justice et natango basele situation oya mfumu Kimbangu c'était Luzolo Bambi qui était en charge. Natango pe basele francophonie oyo c'était toujours Luzolo Bambi encore. Or Luzolo Bambi normalement azape parmi descendance ya batu oyo baza en charge ya koyeba makama papa Mfumu Kimbangu depuis l'enfance, depuis kobotama, depuis naba abako babiloko boye. Donc nous allons un peu voir ndenge mokili ko yokela biso na bajure ko ya na tango vrai gouvernement ko ya pour savoir si programmation ya babiloko oyo eza ko pesa trahison ya l'homme noir. Bambuta nyonso ba Eli Kiambokolo, ba Luzolo Bambi, tous sont des professeurs, des docteurs aussi, hein? C'est ce qui m'étonne. Hein? Mais toke pas papa Mawabi olobi nini? Nalobi puisque makambino bazako loba c'est pour le plaisir du monde. Le plaisir du monde na makamya nzambe et kokanité. Zali ndenge na ndenge, mais lokola bandimi le 12 comme francophone. Cela dépendra bo bazana kuna na kamba mikunzi ya ngomba. Qu'est-ce qu'il pense babo kanisa makambo nini? Bon, c'est déjà tard, le jeu est déjà joué, l'eau est déjà par terre. Mais question ezali on a reposé que c'est pas yo papa Mawabi mutozana expérience na bambula na banzamba pamboli yo pour comme bambula comme nango pour moni makambe na mokili. Il n'y a que 4 jours qui restent. Ce qui yo ozalaka ke ozana nguya, to ozana parole, to ozana influence tout autour il y a l'église kimbangiste na makamotali Mfumu Kimbangu. Qu'est-ce que tu pouvais faire dans 4 jours qui nous restent avant la francophonie? Quelle action qui pouvait être prise? Oui, mais ça doit être annulé. Hein?
Annuler Il ne quoi? peut pas prendre en considération makambo ya mukili na makambo ya nzambe. Ça n'a rien à voir avec ça. Ils peuvent annuler l'air francophone date, mais la date de la mort de Kimbangu reste comme ça. Donc date à Papa Simon Kimbangu il faut bouger, mais date à francophonie il faut bouger. Ça c'est dans le passé. Maintenant, l'action est déjà là, la francophonie prendra place. Mais enfin, que voulez-vous? La décision... Oui, mais vous avez encore 3 jours. Ne fût-ce qu'une action. S'il faudra penser une action en dehors de l'annulation, quelle autre action qui peut être prise? Ah, mais cela dépendra d'eux. Est-ce que vous avez besoin de mettre, de faire la fête à la même date? Cela dépendra d'eux. Quand n'est plus vivant. Donc, ils sont au courant, ils savent très bien qu'il y a une date, une commémorative de la mort de Kimbangu. Pourquoi les Kimbanguistes n'ont pas respecté ou bien présenté leur complainte? Oui. Pourquoi ils ne se sont pas plaints? Exactement ça. Bon, là c'est déjà parti, mais la question est que vous dites qu'il faut forcer maintenant une célébration concurrente. Donc, aussi, je sais que ça la fête les deux. Il y a Fumukimbangu et continuer, comme ils ont toujours place, et puis à côté gauche, il y a Nani et Kene. Bon, Papa Mukolo, prenons que l'église Kimbangiste est invitée à cette fête de la cérémonie, parce que normalement elle doit être invitée. Il y a la fanfare, mais surtout la symphonie. Il faut savoir que la première invention que nous avons pour le moment, c'est la symphonie de l'église Kimbangiste de Papa Arma. Prenons que la symphonie est invitée à cette manifestation. Papa Mukolo, que diras-tu? La participation de la symphonie de Papa Arma. Bon, qui doit être sévèrement attendu. Ngai na koloba boye. D'abord, bazwa ki calendrier. Na banza, ce n'est pas à 3 jours que bakoyebisa Papa Arma akende kobeta musique kuna na makambo etali francophonie soki ba invitaki na ebité. Bon, donc soki ba sali yango ndenge wana, d'une part ezali trahison, il y a le kamba Papa Simon Kimbangu. D'autre part, tokoloba non, bato politique bazali na misala na bango, bato lingo bazali na misala na bango. Mais et pas yo tozolobela le 12 octobre ezali esika oyo gouvernement na église na mokili mobimba ya Congo bakokai kokutana parce que bakozwa Papa Simon Kimbangu dans sa lutte politique comme étant héros national akufaki le 12. Pour l'église Kimbangiste, le 12 octobre, ezali suka ya nzoto ya disons na ndenge que Papa Simon Kimbangu na bonzoto ya zalaki nango et suki donc ezali pe fête munene. Na niveau ya nation, ezali pe fête parce que Papa Simon Kimbangu non seulement après disaki indépendance aye ko salisa en sorte que bato oyo ya province na ye basalaki makasi mpuba kopesa biso lipanda oyo biso lelo tokomi na 50 et quelques années ya indépendance. Donc na niveau wana gouvernement azali na défaut. Mais sikoyo quand a fêté ça bako fêté ndenge nini. Donc Kimbangiste soka azana kati azali partager. Est-ce que aokene na milulu ya spiritualité to akokene na milulu ya politique to akokanda andako pour ça la méditation. Et comme dit Pardon. Est-ce que vraiment les Kimbangistes étaient au courant de ça ou bien comment? Les Makambe francophones, le coup ya bango bazana la musique, ils étaient avisés, ils étaient avisés pour les Makambe francophones. S'ils étaient avisés, quelle était leur action pour les Makambe Ndingewana? Quelle était leur réponse? C'est ça. En addition, Joachim, États-Unis, Martin Luther King, prédiction de Yasanaki et Monanaki, mais seulement pour le moment, Martin Luther King,
Faites tes alliés, il n'y a pas de travail. Un jour chômé. Mais il y a prophète, Simon Kimbangu. Ma fin, je ne comprends pas, enfin. Ngai mbotanchi wana kato maloba te papa na ngai papa mawabi limisa ngai soki totaleli yango na ndenge wana bakongo balobaka likambo moko na yebi mambo mumpimpa nganzi mumuini, c'est-à-dire que bato batelemi na mokili mobimba conformément na liloba papa Simon Kimbangu, bakombata nyonso batelemi ndenge baza komona kotambolisa mboka ya Congo ezali kokenda malamu te. Papa Simon Kimbangu asali akufi mpona Congo. Alors, à travers le monde, ba combattants nyonso bazali contre mauvaise gestion na bato oyo baza na sima ya président oyo aza kuna sikawa, bato bazui photo Papa Simon Kimbangu batie liboso. Est-ce que ezali façon pona bango banyata non seulement Papa Simon Kimbangu oyo bato wana baza kotia liboso, ou bien nyatape na likambo ya Papa Simon Kimbangu po ke ezala enterré na likambo wana. Est-ce que likambo moko ebomba mina sima wana te babiloko msusu ya spiritualité ya magie ya mystique na sima kuna ezali te na ebite ngana ko koloba makambo ya magie wa te parce que na ebi yango te, mais on dirait que ce tozo sala analyse comme gouvernement oyo ezali contre bato nyonso bazali ba opposant libanda ba msusu baza na kati bakangami baza na baboloko. Donc maintenant, c'est un signal fort en faisant la francophonie na mukolo ya Papa Simon Kimbangu. Oh, yo ba opposa bazako tia liboso. Je pense que ça va être un signal très fort. Pour na batu ba yebete, ba lokola mukolo ya héros national to nyatiango, bino ba msusu bozako ya libanda, okeba. Ça peut être na sens wana aussi. Naza ko confirmer le côté, naza na conditionnel. Donc, ce que totaleli yango na ndenge wana, tokoki komona ete vraiment erreur ezali na niveau ya gouvernement to na niveau ya église kimbangisi ndenge nini bato nyonso bakwea parce que likambo francophonie wana et c'est décidé sikoyo te sur tous les médias congolais de partout au monde batelemaki baloba francophonie ezala te ti lere baye kofixer date na mokolo ya Papa Simon Kimbangu normalement quelque chose devait se passer, mais le coup les salamités. Et ce que moi je peux ajouter là-dessus, aux hommes, même si le gouvernement congolais a tenté de rectifier l'erreur autour de l'église qui c'est pour dire que oh, ça tombe bien, combinons les deux, parlons de deux, mais imagine à niveau mondial, ça n'a rien à voir avec la commémoration de Papa Simon Kimbangu. Le monde sait que les gens, les présidents, il y a eu plus de 12 000 invités qui partent au Congo, pas pour Papa Simon Kimbangu, mais pour la francophonie. Donc il n'y a plus une autre raison qui reste pour essayer de rescaper cette affaire, pour dire que non, tu vois, que les Kimbanguistes viennent, nous allons combiner ensemble, ceci, cela, on fait pas seulement la francophonie, mais c'est aussi la commémoration de Mfumu Kimbangu. Nous n'allons jamais accepter cette manipulation, parce que le monde entier sait que le 12 octobre, c'est réservé pour la francophonie. Bon, et là, comment on peut faire les mentions qui oublient na niveau du gouvernement, et quand on fait les na tongo, basali activité parce qu'il y a ouverture, na cérémonie à ouverture, ceux qui ont récupéré la situation, basali cérémonie d'ouverture au courant du terre. C'est une faiblesse, hein? Faiblesse monnaie. Et c'est honteux. C'est honteux. Puisque c'est pour la vie humaine. C'est pour la vie humaine. On est qu'étrangers ici, bas. Combien de temps est-ce qu'on va rester ici? Que tout ça, c'est qu'on ne comprend pas. Comment le pays est devenu indépendant. Alors, c'est vraiment... C'est une faiblesse envers les Africains. Quand il a fait Mogani $1, donc il est apprivoisé. On doit travailler avec Imam Mansi. C'est ça. Et ces gens, ce sont des docteurs, professeurs. Il y a le Zoloban, des docteurs, professeurs. Il y a les professeurs Elike Ambokolo, sont des docteurs.
Tout le monde se dit professeur, docteur, mais doctorat de Bouzoberi sur Bouzoberi. Ben non, moi c'est tout ça là, ben non, il fait une note, bon, tu vois, là, la télévision, le matin, la date, francophone n'est pas appréciée. Mais il n'y a que 4 jours. Qu'il change de date. Dans l'année, il y a beaucoup de dates. Oui, mais papa, nous sommes... 5 jours. Nous sommes aujourd'hui le octobre le 8. Il n'y a que combien de jours qui nous restent? 4 Posez la jours. question comme Mbangu. Est-ce qu'ils sont au courant de ça? Bon, j'ai posé la question à papa Armand Diangenda. J'étais en contact avec lui. Je ne sais pas. Et j'espère que lui aussi n'est pas invité à atteindre à la manifestation. Puisque la symphonie... Si... Ah. Mais ce qu'on est en train de faire au Congo, c'est une bêtise. Maintenant, mot de la fin de la part de papa Robert Mukolo. Mot de la fin, na koloba boye. Papa Diangenda lobaki na biso likambo moko, oyo ngai naza ko répéter a walobi. Biso batu mwindu soki tosengi bolimbisi ya da FT, recolonisation ezali koya epai na biso ya 300 ans. Lisusu bazali ko préparer recolonisation. Ngai ski na tali situation. Limbisa ngai papa Diangenda lobaki likambo wana. Mais c'est lui le fautif. Si le Congo est en train de patauger pour le moment, il mentait, il ne disait pas la vérité. Ok. Wana ngana okota na terrain wana te menazali kotala. Non, c'est-à-dire nazali mwana muke papa mbuta. Kotia ba médicament na pota sokola yango liboso longola ba mafina oyo ezali wana okamati bilongo tina mbuta osokoli yango te bilongo wana ekokanga te on est en train de pour parler pour rien du tout. Vous voyez? Ok, papa Mukolo sili sa parole na yo comme ça on donne la parole à papa Mawaki. Wanga basamana ngavo ntotela muna kongu wa bersa wani muna shuka onungisa wangani. Là où il y a le tort, il faut lui dire, quand on vous donne un devoir, vous montrez moniteur ou bien le professeur, regarde vos paragraphes, voilà, ce qu'il faut faire c'est ceci, voilà et vous allez suivre, parce qu'il n'y a pas de règles, il ne faut pas contredire. Voilà comme ce que Diangenda fait. Une vision de va dire à Kassavubu d'envoyer Mobutu comme ambassadeur en dehors du Congo Modiambo. Il est en train de préparer les coups d'État. Kassavubu a révélé ses secrets. Oui, mais maintenant, papa Mukolo, tu peux conclure. Tu peux couper la caméra, c'est ce qui retarde la communication. Ok. Mais dans l'entretemps, papa Robert Mukolo, vous continuez avec votre conclusion? Bon, yango na lobi boye na likambo oyo biso toyebaki ya papa Diangenda ndenge azali koloba na litali boye alobaki tosenga bolimbisi ya DAF po ke tata Nzambe ayokela biso mawa tosala makambo oyo ye asengelaki. Mais soki natali ndenge balongoli président Gbagbo na Côte d'Ivoire, ndenge ba Kadhafi bakufi, ndenge des ordres alliés d'Afrique et tout ça, ba puissance nyonso baza kokende na Libye na bisika nyonso wana. Donc soki tokebi te tozali kokende na recolonisation, sikoyo biso tolobi nini? Kasi bakimangisi basalaki par oyo ya bango bolimbisi ya DAF epesamaki esalemaki. Mais sikasikawa epai toza kokende epai wapi? Est-ce que vers likambo wana ou bien epai mususu? Zerana olobi bakimangisi basi basala mais maintenant, mais maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste encore à faire?
Qu'est-ce qui nous reste? C'est l'action politique qui nous reste, c'est l'action. Ok, donc, papa d'Angenda pesa biso, c'est Salema. On a déjà demandé ce pardon-là. Oui, on a demandé pardon, mais c'est quoi, et comme que ça prend des acteurs maintenant pour nous comprendre biloko wana nyonso. Et ce n'était pas possible avant cette demande-là que l'intellectuel nyonso ba sangana ba la conférence sur Papa Simon Kimbangu et Salemi. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une action qui devra être faite. Mais cette action devait être faite par qui? Par Bakimbanguiste, nyonso o bazali conscient. Mais biso yo tozalina nous compatoger na ba problème primaire, ba division, ba makamuso se belé. Alors, est-ce que tozali ko kende vers la recolonisation? Est-ce que tozali ko zwa penza to telemisa bonso bien Papa Simon Kimbangu? Tozali wapi mutuna nga pe nazali ko mituna. Ba ebanso ba kolanda biso ba mituna pe mutuna oyo tozali wapi. Eloko moko tata nanga eloko moko ngana koloba yango yo boye. La yo qui le yo lobby. Le Mali et les autres, il faut pas que ça la comparaison na ba Mali na bananité. Indépendance ya Congo et Djouama qui le kula we ça que Djouama na le reste de l'Afrique té. Ba Congo indépendance na yezana ki ndenge mususu. Ce qu'il y a, ce qu'il faut faire. Le kula ba lubaka na munoka mboka msukizi mwana muntu bweke msuki tumbu konkuru muntu retourner pour kamba ils doivent se voir mabundu matatu ya gengenda ya kisolo kele ya tangani mabundu mana pourquoi bubunga bana muntu mosi lembu mosi kale ni butana na dime biore dime mosi kaka tena mdibundi le tata Simon Kimbangu lobana lingala po batino sibalanda ngombe ya Kimbangu biso nyoso tozali lokula poil ya moi lekile kumosi vumbula kumosi ensemble faut des gâteaux kumosi regardez c'est ce que vous êtes en train de voir que le Congo est en train de patauger, il n'arrive pas à résoudre le problème. Ok, donc ça c'est oubliez le reste de l'Afrique, mais prenez d'abord soin de ce qui vous regarde dans le bas Congo. Ok, maintenant, quelle est ta dernière solution ou bien le dernier conseil pour les 4 jours avant la cérémonie de la francophonie qui est en concurrence avec la commémoration de Papa Simon Kimbangu? Quelle est ta conclusion? Vous me posez la question? Oui, le mot de la fin. Ah, mais cela dépend, mais il ne peut pas faire la combiner entre le plaisir du monde et la vie spirituelle. Ils doivent être donc c'est déjà tard pour vous de faire quelque chose. C'est déjà trop tard, mais je ne sais pas faire autrement. Le jeu est déjà joué. Donc à réfléchir, même que moi, bon, maintenant vous avez... Qu'est-ce qu'ils ont dit pour cette fête-là? Bon, maintenant vous avez tiré vos conclusions. Moi, je vais lever un peu l'équivoque sur ceci. Il y avait je pense, dans Babylone, avec Nabucodonosor, qui avait aussi élevé son statut pour dire que tout le monde doit s'agenouiller, précisément à midi, quand la cloche sonne. Il y avait une famille chrétienne, spirituelle, disons, une famille d'Israël, une famille juive, Daniel, Sadrach, Abnego, qui avait refusé l'ordre du roi de s'accroupir devant la statuette. Et puis il y a eu des accusations pour dire que ces gens ici viennent de refuser l'ordre du roi. Alors qu'est-ce qui est arrivé? Ces gens-là ont été forcés d'accepter. Mais ni ne là qui bango baye ko ba été non biso côté to uti to ko sambela nzambe ya mboka na bino oya bapayate. Alors boycott basala ki bataki ba na prison ba biso ki boko sala yango te, dernière chance ou bien to tsebino wapi na prison. Et puis na libulu ya nkosi ils avaient accepté bakendaki wana nzambe abikisaki bango na deuxième attentat na libulu ya moto nzambe pe abikisaki bango. Alors, nous sommes arrivés maintenant en dernière minute de la francophonie. Moi, ça c'est moi Zambouana avec l'esprit que je ne sais pas ça vient d'où. Je dis bien, ne serait-il pas possible qu'avant la cérémonie de la francophonie, que l'église kimbanguiste et que tout Congolais qui est derrière l'esprit de Mfumu Kimbangu fait en autant comme Daniel de refuser de se présenter à la francophonie parce que nous ne pouvons pas célébrer, nous ne pouvons pas nous accroupir devant la francophonie. Est-ce que ceci ne serait pas
un message d'urgence à passer à tout Congolais qui est derrière le soutien, de ne pas amener ces défaites d'une manière concurrente, de faire comme Daniel, Sadrach et Abnego, de refuser de se présenter à la francophonie. C'est ça la question. C'est un bon... ngai naza kolinga kobima mwa moke parce que naza na appel moko nazozwa awa boye. Merci. Mais ngai nakoloba mbuta alimbisa ngai pardon nazwi maloba mbango ngai nakoloba boye. Vie ou la mort ya mboka na biso. Soki toyebi nguya ya Papa Simon Kimbangu ndenge asali mpo na Congo, ndenge asalaki na témoignage ya mbuta muntu touti koyoka yango, mpe bato nyonso bayebi qui est Papa Simon Kimbangu. Je pense que ezali manque ya respect na biso nyonso mpona kokende na sika wana ya francophonie. Lokola ye azali koyoka biso alobaki oyo kokabola bana na ngai nakoya kozwa ye, oyo kokabola lingomba na ngai nakoya kozwa ye. Bon, ngai nazali un peu partagé, mon sentiment ce soir est un peu partagé, mais je me remets entre les mains ya Nkolo Nzambe ye mtu akelaki mokili totala makambo ndenge nini ekoleka. Mais sinon les carottes sont cuites, bakoka kozwa lisusu décision moko te, bakotambola te, parce que mapinga ezali prêt pour intervenir au cas où, parce que ezali ke baza koya kopesa kosala eloko na bango, donc ba service à sécurité baza déjà kuna c'est trop tard. Eloko moko eko kosala masiko pour l'instant ezali te tozongisi yango na maboko ya moko Papa Simon Kimbangu. Ça c'est mon point de vue. Merci. Papa Mawabi a eu conclusion. Oui, ça c'est bien. Joachim, merci. Pour saboter que Bango bat kendete, Bango pasala makamana Bango ya mukili, mais comme c'est une coïncidence dans la mort ya nani ya Tata Simon Kimbangu, Bango bat kendete, alors comme ça c'est bien. Ok, ça va, merci. Comme ça c'est bien. Merci pour nous répondre à la conférence au Tosali par téléphone. Merci. Nzamba Pampula Batinyos.